tata mwana pe tata molimo santo. Tolinto banda programme na biso kosenga bolimbisi na maenionso oyo tata na biso premier président papa Joseph Kasavubu asalaki na ntina biso batwa ba fleuve. Na ko banda tosengi libondele pa mama mfuti. Soki libondele esili introduction ekoya epa ya papa directeur. Après tokotanga discours. Sima discours remise ya discours epa tata mokonjabule. Pe fleur, pigeon, meme na miel. Commentaire ekopesama mo ya tata mokonjabule après remerciement na liloba ya tata mokonjabule. Sima nango tokosenga libondeli ya suka pe photo souvenir. Mukumbo se ye mwana ye pe vyanlongo. Tufuka mene ye vutila funda da matondo kwa beni batatu banlongo. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Beto tobana. Tuizidi mukuma kiambi ya vanga. President ya beto di antete. Wenankumbu Kasavubu. Papa. Beto tobana kwande kuchantangu. Tudiatanga bonso bonso. Utulemvukela. Bututone nevo, beto tufete lomba, ndolo ki mukuma kia sedieto. Idina tuizi di tuyini kinizizi beto vantadisi yako. Idina papa, mana mawonso no, maluta vafulu kiki, bika, ututangila talo minlevo, kasiko tutangila ni talo masumuko. Nkenda zeni zambani kambandi tulombele, bika za sikila mubeto tuka wa ikuele mvu, mukumbwa se, ye mwana, ye pevi anlongo. Amen. Tosengi sikao na papa chef coutumier ole kalibo suppose introduction liloba. Nganga nua mlemvo wanganga. Nganga dia nganga nua mlemvo wanganga. Koko 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 koko. Koko 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 koko. Koko 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 koko. Ana tushidi. Kulumbulwa fumwane ngoyo. Ntekula nsenga vemba nelongo. Mwana nshinga mponda Kongo. Mono ngina vovelo vava. Mono imwana nanga. Ntekulu nshinga mponda Kongo. Ekanda diame senga vemba nelongo. Enkumbu ameza kenene munaluya lulo mputuki. Eric Jose Jericota. Enkumbu ameanka kazame ya suama kumatwa iza bundu na kwa mbundu ni kevenanka jiko luvunisa Joseph. Wana mukota kulumbu luangefu mwangoyo nzaambi yetu. Nge wabokele luanga kuna tuku. Kuna mbanza kongovo nge nzamba mpungu tulendo dezo mkwangolo za wosono. Nge wakala yemfumuza ntoto. Nge nzambi yetu wajeta yeto. Watu songela ntimuna ntiye nkumbu wandi, bulu muna bulu nkumbu wandi. Idiadi inatwasadi lovantoto yeguisa kia savo, yeto tutalango ntoto. Ketuvanga nga dimoshikovo ketubokele kovonge inzambi yetu. Mukota kulumbu luwaku mumpashi jina yeto. Kadituka muna mbanza Kongo, ekimfumu kia tuka muna ngeye. Bayingi bebanza ngavo ontote lantete jinga nkuvu. Ekimfumuka kukiantete kya yalwa omukongo de antotela. Nimerode ndio bokelelo ngavo nkongo. Ntotela ntete avo intino ntete avo muntango ya ipresident. Imuna mwatuka obutu wauna munasemi ye kami ye Jafet matuke mindele. Vondo ngabevo vanga voyeto twa fotokopi za bana ba Israeli nkatu. Yeto ibana ba Israeli. Munambanza Kongo imwakala nkama sambanu ye 13 dia nshiku. Diobe bokelela vo 613. Yeto ba shefi kutimie tuna nshiku miamina. Tutomene mozaya yeto malunda. Idiadi netata ke tunatwa vilwa kokana vompashi. Kana vompashi shina mumakongo mamata tuwa vomindele batu vidikisa kansheto twakinuka katatamena Olande kinkuluki yetu. Kinkulukia vila
ke muntu nkaka ko una ke vutulange papa shimo kimbango kyangani kadi papa diangenda kinakaenda munambanza Kongo diambu kashikidisa vontemo kuenda munzaya ya wonsono muna Kongo gyanshikila idiadi netata mukoto kulumbu duwaku kanavotuvova mana tunamau ketuishidi moko mpambako kino mfumu Yesu Kristu kawutukila kwa nkaka kumwa muma Kongo koso muntu kwenda kuntalanga baenda anga yempalata yeolo kanshi wa papa mawonso wasweka mu makumama pashi kanshi ekinkuluke fuanga ko mvilu vanga nga ukanavo mpashi munkotelo wako kulumbu ketujidi moko mpambako bonso na walandi lankaka zetu yetompi tunalanda muna ntambishina kanavo ediama dikonde lempalata ikonde lokanshi muna shinsu inasaranga nkaka zetu ina tujidi yao tulombele Luisa ye lekwa Luisa ilonga yensusu ye yo wiki eton Luisa yensusu soso nafufu na miele pe yaliboso na kosenga bolimishe paba ndeko na biso bazolanda ngapa kupoke seremoni oyo etalinga ina tatanzambe ezali ya Bukoko makambo ekolekawa ye papa ye mutapesa biso a partir ya mbanza Kongo donc biloko tokoloba ezali biloko ya Bukoko papa tuijidi Luvemba beto bana baku mono ngina vovelo vava ke wanfondako mono ekanda diame nanga ne Kongo ebelompe nanga ne Kongo katuka kinavana ndambu vavu andanga mama Lueji vana belo kibokelelo wanga vonkama munankacha mbanza Kongo maseme tontuka batuka munambanza Kongo abankaka basala bankaka baiza kwa kushimudia dia Kongo dia kati bakotela muna kuna njila mbumbuji muna mbumbuji aina baizi langa kuna ngombe ya ngombe nkoko una ko bokelelo nga mbumbuji okuza vaikila oku lumbi mbanza mputu kwa kushimudeja songa lumueno ati bejivai kovaki mpesa vana Kongo dia kati ave balua kila vana zamba dia masauvua kuma kuna batuka kuna mbanza Kongo nkoko una kwa mbumbuji inefinda vokoteleo fecho sauka nkumbuvua iwaba iza luaki la vei vana zamba dia malanga vana fina bwa ibaluaki lonanga ne Kongo zambe dina dibokelelu anga vo zamba dia masauvua edia kumi ntunge kusonga dio kuma kokwa nene wakalanga vonzadi ivana basau kilanga vana sanda nzondo kadi ndonga bekyuvula vonkoko una wanene awe basau kilanga sau kya kalanga vokya bokelelonga sanda nzondo kanshi munakyo zaya ofoti luti la kuna kwa nkulumi yako ova vana zamba mono muna nona nde yaenda ko yanatoa kwa sedia medanke ento masere superiere kakala kwa kukongo wa bokelelo avo Maria Francisca waenda kunda atawansonga kinkulu kya wonso no vana zamba ankaka baenda kumayombe ankaka baenda kumanianga ivana pe vatuka yanabayenda kuna manianga munakanda dia mbenza ombenza watuka kuna manianga batuke mbanza Kongo levuanda kuna manianga batuka kuna manianga wele kuna mayombe kuna kabakile nsanga nkento baiza guta nsanga nkento ndiuna baiza guta omuana ipapa Joseph Kasavubu kanshi diambu dia kalamuna yeno papa dia kimfumukiandi osedi gutanga papa Joseph Kasavubu kakangama muna kumakyangei ngonde sambanu kavanga isheni muna malu idiadi ine diambu ditomeneza yakana avume na maswa maseto landa diao idiadi nangewa vana saluki yako mpashivo yandikeza vuluza yokatula nkangu muna kiwai kya mindele miambundu nimeweza kutubunduna muna nshilushi na loamvana kalungi saza uko idiadi na kimpuanza twalomba luanza esavo kabaka kimpuanza kyankanda ndombe tuka munani twa timu na muanda ya munadibundu ya munaluyalu
kanshi yandi wavila kana manalwankanikina idiadi na papa tukameneka bebesela makongo mamatatu mena munampashi manampe maluta kwa kukongo demokratiki ya Zaire imanampe maluta kunangola munataya ordeni Roberto bakalava valu kufi vabaze kya kinkuzu wabokelesa ordeni Roberto mpashivoka kula enshangole kimpuanza lwamona vo munankeleke kilendi nungi nwako kifuchiba kamena kama nankumbwa ngenzambi mpungu tulendo ngevu ende vava papa kwa soba kwa kuko mono ntomeneza ya tunalanda kake diambu tuka kuna watu ukatia muwao kusuwa mako bayingi bevovanga papa shimo ya dipute owa veste wavovu wete dipute uno wawili kumvovesa wana dodoko lodieno papa tuishidi kwa ngeye muna mana wavanga omase mame bambokelese vongei mwana kola omwana akanda voze kwa kuvova wafuano vovelo mase mako idianu ngishidi vava seba yuvulavo oyandi mushingola aweke na vovela oyao bayombe ebayombe kedina kandako mambu mabwa munambanza kongo ya ugiomboka basala giomboka kinavwe salu bavanga kya giomboka ivana baba kile nkumbwa bayombe idonke kedina kanda kumekana enkacha kanda diau bakongo onzambi etompe nkongo idiadi na muna programe za nzambi muna jina kabebesa papa tunaye mvindu ya yingi tuishidie mpembe yai ya makongo mamatatu kunku ya itatu inavo wapembesa makongo mamatatu tuishidie mpio makazu kazu tunaya umushiza ito za wonsono mpashi shitusakidi tuna sosa vonzambi kwekena oyeto tuzevo ngei nzambi idiano tuishidie kazu yo makazu makongo mamatatu lando landi dila tuishidi yetondo ona vovangi dembiono vangi dogwete omuntu votone nembiandi tonda shana betonda shananga omatondo mamatatu mamakongo mamatatu menamwa mupapa tunayo lujibu olujibu lwalo papa utujibudila mawonso makangama munantangwa ntama omwana voke na inganguko bonso wasala papa Joseph Kasavubu vilaka na kavilaka na kima kya kondwa kuna yandi lujibu olujibu salukiande muntu voke na nganguko vona lodia munanka kazeto ozai wa mwana futishibuka olendi lendo lundo mambu ndonga betu mango mwana vowenda kuna zandu oluwako vani mampukulu ovila kene idiadi ne tata mana twavila kana tuishidi olujibu watujibudila mana makangama tuko vavana muwawu twakota munampashi tuishidi olujibu lwa makongo mamatatu watujibudila lando landi dila papa enkula inaikula ngempeve zambinge kwa kotela menova ngempe kwa kuilemba lembo ntonto jomaleka mbumba etata mawoso watulekele mbumba tujibudila mau sungu levonza yakala na pi yoyo yambaza betubanga ngeushima yao ngeinzambo yetu ketunaichi inundi nyankakako idiadi na papa munankaka wetu watu jidi lando landi dila papa mukota kulumbu ketujidi mwoko mpambako munaunkulu weto tujidi yensusu munasonga vo mfumu za ntoto bena jeto vava yekande diadi yekise kyambenza ndonga bekivulanga vo embenza nkidisashidi embenza disashidi muntu na yensabi za zulu yentoto yandi wina vonzambi idiadi na onzambi wavane gwisa kwa papa Joseph Kasavubu muvovela makongo mamatatu papa tuishidimpe yelonga daluku pashivo omama kalambi la kadenge wa utu kamunitu ekoko dansusumpe idiadi tuzevo muntangu tuinavo ya kioshi papa ke tuishidi moko mpambako tuishidi yesukadi kadeni tuvo ikondelwe esukadi kimbevo esukadi mpe isaka kibokelovo diabeti kanshe papa tuishidi yao ya vano vimpi munanitu papa muna unkaka wetu tuishidi yonchi kafwe ndio bebokelela ngavo kafe onuine nani yo kado kafe odiambo kefukanga koncha kafe mpeke fukanga ko kina bayombe batuka kuna mbanza kongo bayombo kabalua kabakwenda kuno kafe onchi kafwe
munasonga voke kuna miolo ko salabe salanga o mafuta mpe lambila ensuso mama ke lambila ema mwamukamba yavangilo muntu di moyo kina walengu le nitwani muna ntoto ya kala mabalashi kanshi wamona muna nkacha nitwa muntu kima kikondolo sukadi entango ya ina ya sukadi ya mindele kia kalanko kanshi nge inzambi wasale sukadi yako onlangi wa wiki iwawe papa tujidi filo wiki waku wankaka bayanui nangeti avo maladi bena wao makatuluilango maladi mukota kulumbu lwa tata ketulendi uvangila kanavo mpashi embungwa ya maboko munantama kya kalanga nesangala kya nsamba kansho kwa kukuvata dewa nlongo esinsu tujidikiau iki yaki wane papa mukota kulumbu setu akalaye ndinga inatulandisa mama mavanga mukuwaku kuna ngola mavanga ordeni Roberto bambokelesaka kule ngola opino kimambu kavo vavo enshangola kelendi kudilwa munkumbwa nzambiko mututu diankele papa diangenda mvovesavo natankele kuvutuka kunimako yandivo zayanga vonge papa diangenda dibundu dia kuyeto muna di kutu dieto dia mbumba dia FNLA votu yadidi dibundu dia kuseda sambindi la vanashinanti yovana shinanvete idiadi na papa ordeni kabakalusa kumunuko lwabokelesa netu waiza fila lusulare wautuka muna 1929 yandi waluwaka kwa kunkamba lwa mokena lwavana ediambu kwa yandi ediambu dia bakama idianu luyalu lweto lwa mupela luyadi idi kumabaza yangeta atanzambi a partir ya mvulea ina delegation ya lusulare ya kala ku Brazzaville seri na president José Eduardo Santos wakala premier secrétaire ya impela ku Brazzaville lusulare waenda kuna Angola muna 74 na muna mois de novembre bundu dia kukuna Angola libaki de fulu kwa luya lolwa mputuki munkatuka kakatuka kuna Angola kashisa di bundu diaku kashisa mpenkanda muna ngonde ya kumie moshi muna lumbu makumole navo otata shimo kimbangu yandi muanda velela nzambi batambudila atia muunu di bundu diaku kuna Angola dina luyalu mpelueto lwa mempele kimfuka kina kya bakalusa kumunu ke kwa muntu nkaka ko kwa ngeka di balunda shiku idiadi na tata yeto tutuki di kunshangola mpashi tunazao za makongo mamatatu mbuta zeto za Kongo yeza kulumbu yeza dibundu bapapa dindanda bapapa Jose kanavo wafwa bapapa Lopeji bakota muna boloko muna ntango ya ina Agustino Neto premier president ya muuno ke bafuidiko ya umpe bayamba papa diangenda ki papa Junior ya ki papa Malube na vavambanza Kongo diambu bakanga papa diangenda kayenda vo mono ngishidi mumbanza Kongo papa wanani ngishidi guana vo embanza Kongo tuka munatuka ikapitale inshakitinu kya luyalu inshakilitinu kya nzambi entinu mya wonso ontinu antete nimerode ontinu wo baiza guana vo zinga nkuvu ibawana mindele ti kimfumu kya mbanza Kongo kya iza sukila munantotela gama o mamandi ndona mindele bambokelela vondona poloni votu mmonange mpasheza aji amei mavanga mamuna mbanza Kongo mindele baiza peke sa unzambi wetu mabundu meto yema ukumeto yekinshinshiki yetu ntotela bamvana shiku kwa mindele voyala kuwa kukanshilu yalu luwaku kelulendi saladi yakako ngatu vonshiku mya dibundu mya papashi moki mbangu mya saladi yakamusheyai iliadi na bamvana kimfumu kosondi novanga siku wa okululo shiku wau faka fachifua iwawu ntotela muna lukufi wajika ngudiandi kimoyo wabokelesa timu na wulu dia shimetre oyadi din lele bukayala nlele ale oshide miti obaki de kunda kyambotevo mama uzavuanda yandivo emuaname ibumwe nenge kuwaku mawonso zolele vanga muna mono ya lundo muvumu ngonde vua wana mudiambu dia kimfumu onge ibakila mono wakoto sokie kediambuko waenda
wabokele sendonga onso muna Kongo wavuandi songudiandi wakota muna uludia shimetre wabaka ntoto walangi sanga ntoto mengudi mambu kavova entotela ekimfumu kyange mushimbanza Kongo kikatu kidimuna ngeye tuko wawacho kimbangu kekuiza nge mushimbanza Kongo kulenda dia kagialako gialaka ko gialwa kukala dia kailushi tuko idiadi na papa vota didi bien vota didi muna mbote yetu muna mbanza Kongo tuka twajikila ongudia nkentwe kimoyo watu vuandi lavana yanga dia menga kifumu kieto kia jama tuka mudibundu tuka muluyalu papa omushimbanza Kongo kenada kaifuluko idiadi nampe embanza Kongo ya kumantengya makongo mamatatu onkongo kenada ke valereko kansho nzambi nkongo etuku dia wonso munambanza Kongo me papa dia ngenda kaenda wenda futula diambu wazaisa papa wanani vo giala muluwando kala kuwako kanshe mbanza Kongo lungiambu dila yawo kumanti ya wonso manalwa kanga munambanza Kongo mena idiadi ne papa vo mbanza Kongo ikumini kuwako 18 province ina 17 yele kuna yeto tujide kunkamba tutambuluidi owana kumpe bena muna province zankaka kebetambudilako diadi na tujidi papa dodokolo diako kimfumu ke kilombo wangako kimfumu shimbi sanga kyo kwa wantu nkaka muno shimbi sanga kimfumu mbuta za Kongo kebegianga lalangako ye mbuta za kulumbu idiadi nambaki idendi inga votu monange mpasho muamu papa vutule kinkulumu nambanza Kongo vutulampe dibundu diako ketulendi kutuminako nge mosho zekuwako votu monange mpashi muamu Kongo mamatatu diambu kwange tata nzambi dina omuntu mpe votu nene mbiandi kebaka ngatumbu gioleko idiadi na tujidiva na moko makutata tuka wana President Joseph Kasavubu yekande diadi lekwa kimoshi nge kuvamba nesanga makanda ko ogika nesanga makanda vutula yotula nzola munakachikwa kwa yawe yanakebeba kange salu kwa babaka oyetompe tujidi ke yetokaka kwedi adedi ambu tujidi mama Kongo mamatatu mushingi numena kumakimfu mukia wonsu kwange kitukanga voya obaiza kunsosa bangiuvu lavo papa diambu tunadia onge ukala munambanza Kongo onge usedi yetu umoni basevele umonompe dia ke batadi divo ye nompe lwa masemame kadi umono voya sala munambanza Kongo kanshekise kia menanga kuiza lwa iza embumba mpe mono nze kwandi oya ukebanze ko memono nginakubatala tomene kubaza yako ame mana manka kankaka sha munamboke na zeto vombuwe no mwana kola sha samunamo tamvo vanga kwa mepapa ova mvundi divondingo kutuvana dia kasetwa landa ana shidi ngeta omeso mwene untima olundidi omeso mwene omatu owilu untima olundidi omeso mwene omatu owilu untima papa ngishikulukunda bonso una wakundi langa muanda ne Kongo eguisa ilulendo kiazulu yenza iki yako bayingi kebe visanga komoma wonso no tutangi luanga vwembanza Kongo nkotelo invaikilo iyo yo kwandina munakanda nzambi vo mbanza Kongo tukudya makanda ishindinga vonkotelo yakala kuna Israele munambanza Kongo mpe nkotelo yakala vomvaikilo yakala nkotelo mpe yakala idiadi ne papa mawonso no tuvene kwange nzambi yetu munakumba se ye mwanda velela Munakumbwa se mwanda vela kinkulu to widikyo bubusi tukota muna mbuta diamu tuizani ngeta toza na siko discours na papa Nlandu Mbambi François
na kombo tata mwana pe mosungi molimo santo papa Fumonlongo discours betumesala zole yankaka yake ya Kikongo me au bapanga betu yankaka ke kuwaka Kikongo ve yao betumesala pe discours ya Lingala. Alors betukena kutanga discours ya Lingala na kumba tata mwana pe na pe Longo. Famille maternelle du feu président Joseph Kasavubu, village Lukamba Bemba, groupement Singini, secteur de Lubolo, territoire de Tchela, province du Congo central, République démocratique du Congo. Tina ya Likambo. Bosengi bolimbisi ya libota ya papa Joseph Kasavubu. 1. Introduction. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Biso libota ya papa Joseph Kasavubu. Toye na limemi ya liboso na yo. Pe ya lingomba mobimba ya bakimbangiste. Na tina ya bosengi bolimbisi na bambeba eye. Esalaka koko na biso Joseph Kasavubu. Pamba te bambeba ena ezokisaka pe epesaka pasi omitema miabino. Pe na bongo edebisaka nzela ya makambo manso. Maye ya malamu bobongisa pona libota na biso pe pona mboka mobimba ya RDC. Tokoki kolobela papa Joseph Kasavubu te, soki tolobeli baboti pe bakoko na ye te. Na bongo tala uta bakoko na ye, kinombo utama ya papa Joseph Kasavubu. Papa Joseph Kasavubu abimela na Mayombe, na clan Nanga na Congo. Bakoko na ye bazali bae. Mama Nzuzenzadi abota mama Kumba Kongo. Mama Kumba Kongo abota mama Mvangi Mwanda, mama Tsakala Mwanda, mama Mbongo Mwanda, pe mama Nguma Mwanda. Bakoko eemine ya basi bango babota bamboka tuku misatu na misatu to 33 village ya groupement Singini. Pona papa Joseph Kasavubu abimela na koko Mvangi Mwanda. Mama Mvangi Mwanda abota mama Kietombuku pe bana ya basi Sambo 7 ya basi Esusu kasi papa Kasavubu abimela na koko Nkietombuku. Oyo abota mama Kwanga Dumbi, mama Pemba Dumbi, mama Lelo Dumbi pe mama Makaba Dumbi. Mama Kwanga Dumbi abota Masaka Mangoyo pe mama Nyangi Ngoyo. Mama Nyangi Ngoyo abota mama Bundu Mayolongo pe papa Konde Mayolongo. Mama Bundu Mayolongo abota mama Kimbendi Tubi, mama Kimbendi Tubi abota mama Mavungu Poba, yende abota papa Joseph Kasavubu. Mama Mavungu Poba abota mama Mbomba Mvubu, papa Sambo Mvubu Michel, mama Matula Mvubu Thérèse, papa Mbwinga Mvubu Anselme, papa Mambo Mvubu Maurice, papa Joseph Kasavubu, yende akomaka mokonza yambo yamboka RD Congo. Mama Bayekula Mvubu pe mama Bundu Mvubu. Mama Mbomba Mvubu abota mama Kimbendi Numbi Caroline, mama Kimbendi Numbi Caroline abota papa Pambo Mwanza Fidel, mama Matanga Mwanza Philomène pe mama Babaka Mwanza Véronique. Mama Matula Mvubu Thérèse abota mama Pemba Konde Véronique, mama Pemba Konde Véronique abota mama Ngombo Mbambi Pascaline, mama Mavungu Mbambi Germaine, mama Ditonadita Esther, mama Kasambambi Marie, papa Yongo Makamona Eli, papa Vozolo Mbambi Flavien, papa Kasavubu Kumbu Mbambi Joseph, papa Kasavubu Nini Mbambi Joseph pe Lando Mbambi François. Papa Joseph Kasavubu abota mana mboka Kinkumadizi, mboka ya tata na ye na 1917. Pe akufaka le 24 mars 1969 na Boma, nde akundamaka le 30 mars 1969 na mboka Lukamba Bemba, mboka ya mama na ye. Na Congo Central, toza na régime matrilinéaire, elobi bana balanda kalibota ya mama. Mama Matula Mvubu Thérèse kulutu ya papa Joseph Kasavubu, ye abota mama Pemba Konde Véronique, yende mama aboti biso batindami ya libota ya papa Joseph Kasavubu awa na Nkamba. Papa Simon Kimbangu Kiangani, mokonza bule. Tofuka liboso na yo, pe liboso ya lingomba mobimba ya bakimbangiste.
na tina ya bosengi bolimbisi ya mabe manso koko na biso papa Joseph Kasavubu asalaka. Tobakisi na sima mukanda eye bokitani ya bakoko pe mbotama mobimba ya baye bazali na libota ya papa Joseph Kasavubu. Pe liyangani ya libota oyo esalemaka mokolo ya le 17 janvier 1917. 2. Relation ya papa Simon Kimbangu na papa Joseph Kasavubu. Na 1921 na sima ya bokangami pe bomemi papa Simon Kimbangu na boloko epa ya ba Belge wuta awa na nkamba kino Lubumbashi na basakoli to bangunza eye batikalaka bazalaka kaka kobondela tata Nzambe pona tina ya elaka eye papa Simon Kimbangu apesaka bango na tina ya bonsomi ya mboka na biso RDC. Na sima ya mibumi bale 2 ans na 1923 batunaka tata Nzambe lolenge nini tokozula bonsomi pe nani akozala mokonzi ya yambo. Na kati ya mabondeli na bango ya mpiko bazwaka eyano kaka moko bato na bato esika bango bazalaki kobondela basakoli ya Manyanga pe basakoli ya Bas-Fleuve Mayombe. Ezalaka ete papa Joseph Kasavubu yende akozwa kiti ya bokonzi moto ya yambo na mboka na biso RDC. Pe tata na ye Mvubusi epe Nzambe apesaka bango kombo na ye Joseph Kasavubu, kombo ya tata na ye Mvubutiku, kombo ya mama na ye Mavungu Poba, pe mboka esika akobimela na Kinkumadizi. Na tango yango papa Joseph Kasavubu azalaka na mibu sambo 6 ans. Azalaka na mibu motoba 6 ans. Bangunza wana bakendaka bato na bato koluka mwana yango pe bamonaka ye na mboka Kinkumadizi, mboka ya tata na ye. Kobanda 1923 kino mokolo papa Joseph Kasavubu akutanaka na papa Kisolokele pe papa Diangenda na colonie scolaire na Boma. Nde tango wana ba papa bazalaki ko prepare ye na makambo etali mboka na biso pe na tina ya bilaka ya tata Simon Kimbangu. Na sima ya mwa mibu tango papa Joseph Kasavubu alongaka examen ya kokotela na administration publique, nde batindaka ye kosala na Kinshasa kuna bakutanaka lisusu na ba papa pe bakolisaka bondeko pe boyokani na bango. Na mokolo ya le 4 janvier 1959 batebele bakufaka na Pongabi esika oyo baboyaka mitingi ya abako balingaki kopesa na tina ya lipanda na bongo batu batombokaka na tina ya bokangi nzela ya discours ya makambo ya lipanda oyo papa Joseph Kasavubu alingaki kopesa. Babelge bakangaka bakonzi banso ya abako kasi papa Diangenda abombaka papa Joseph Kasavubu na kati ya ndako na ye mikolo misatu pe balalaka mbeto moko bango mibale. Na sima ya mikolo misatu nde bakendaka na Congo Central na motuka ya papa Diangenda. Kasi na nzela ba barrière esalamaka ebele pona koluka bakanga papa Joseph Kasavubu. Na bokomi na bango na bifurcation ya prison ya Luzumu nde batikaka motuka na nzela pe bakotaka na zamba bisika papa Diangenda pambolaka papa Joseph Kasavubu. Na bozongi na bango atako ba barrière ezalaka ebele papa Diangenda na bonzambe na ye abombaka papa Joseph Kasavubu pe batikalaka komona yete na ba soldat belge. Tangu makambo ya koluka kozwa bonsomi eyaka makasi papa Kisolokele papa Joseph Kasavubu na ba politicien ya tango wana bakendaka na table ronde na mokili ya Belgique. Kasi liboso bokei na bango papa Diangenda ayebisaka papa Joseph Kasavubu ete tango bokokoma na table ronde na Belgique bakopesa bino bonsomi kasi batieli bino mitambo ebele ndakisa. 1. Ba Belge posa na bango ezalaka bapesa bokonzi liboso na papa Kisolokele
po batalaka makambo oyo roi Albert Premier atielaka loboko to signature na tangu papa Simoki Mbangu abimiselaka ye na boloko na Allemagne. Kasi papa Kisolokele ayebisaka bango ete bokonzi ya liboso ya mboka na biso RDC ekende na maboko ya papa Joseph Kasavubu. 2. Papa Dangenda alobaka na papa Joseph Kasavubu ete bakopesa yo bakesi mibale ya kokangama. Okopona moko ekozala na mabele, mosusu ekozala na mbongo, kasi yo pona ya mabele. Elembo ekolakisa yo kesi oyo eza na mabele, oyo nzinzi ya komatela. Nyonso esalemaka kaka ndenge papa Dangenda alobaka yango. 3. Papa Dangenda alobaka na ye bakotuna yo lisusu tango bokozwa bonsoni mbongo nini bokobanda kosalela. Nde apesaka ye mbongo ya papier ezalaki na foto ya papa Simoki Mbangu ani ata mundele na mutu. Yango mbongo alakisaka bango tango papa Joseph Kasavubu alakisaka mbongo yango na mindele na table ronde. Eningisaka bango pe bamitunaka mboka nini to pays nini basalaka mbongo wana. Kasi bino moko boyebi ndenge nini bosalelaka mbongo yango. 4. Po ya bosuksi mayele ya babelge bilamba ya bokonzi alataka na mokolo ya proclamation ya bosomi ya RD Congo. Ezali bino bapapa bolatisaka ye yango. Bino po batu boyeba lolenge bobongiselaka yango na bolingo na bino. Mimekano to bateste ebele oyo mindele bazalaki kosala papa Joseph Kasavubu na tina ete akweya kasalongaka elonga emonanaka na lisungi na bino bapapa. Papa Simoki Mbangu Kiangani mokonzi ya bule biso libota ya papa Joseph Kasavubu libota ya sengeni pe ya bayombe banso totondi bino botondi na mayo manso bosala kati na biso na bikamwa na lisungi pe na bolingo oyo bolakisaka na biso na tina ete papa Joseph Kasavubu akoka kosala manso maye bobongiselaka ye. 3. Bambeba to ba faute oyo papa Joseph Kasavubu asala. 1. Papa Simoki Mbangu Kiangani mokonzi ya bule na mokolo ya proclamation ya lipanda ya mboka na biso papa Dangenda abengisaki papa Joseph Kasavubu na ndako na ye na monkoto. Alobaka na ye liboso ya molonga na ye Ngoma Masonda Hortense Joseph Kasavubu likambo moko etikali bakotuna yo na suka tango bokokitisa bendele ya babelge pe bokomatisa oyo ya biso mundele moko akotuna yo bozwi bosomi kasi lingomba nini oyo ekotambolisa bokonzi na bino pamba te makambo ya leta to gouvernement ya ekolo etambolaka elongo na makambo ya nzambe. Papa Dangenda alobaka na ye azongisa eyano boye tozali na lingomba na biso ya kimbangiste wuta le 24 décembre 1959 lingomba ezwaka mikanda pe eyebanaka na mokili mobimba. Kasi papa Dangenda azongelaka likambo yango mbala misato na tina ya motuna wana. Tango babimaki na ndako ya papa Dangenda na bozongi epai na bango mwasi na ye Hortense Ngoma Masunda alobaka na ye andima makambo ya papa Dangenda alobite kasi apona lingomba ya katolike pe alobaka na ye lisusu yo mutokomi mokonzi okobanda koyamba bapaya ebele okomema bango pe kovandisa bango esika ya mandalala. Na bongo papa Joseph Kasavubu alandaka ba conseil ya mwasi na ye na basango to ba prêtre ya lingomba ya katolike pe aboyaka oyo papa Dangenda ayebisaka ye. Tango mokolo yango ekokaki le 30 juin 1960 bapesaka papa Joseph Kasavubu motuna yango mbala misato kaka ndenge papa Dangenda ayebisaka ye pe papa Dangenda azalaka wana esika bazalaki kotuna ye mituna pe papa Dangenda azalaki kotuta ye na lokolo pona ko rappeler ye na ndenge bayokanaka kasi papa Joseph Kasavubu tala lolenge azongiselaka biyano. Eyano ya liboso lingomba ya batata na biso to katolike. Eyano ya mibale katolike. Eyano ya misato tokotala makambo ya mangomba sima. Na bongo bakonzi ya katolike babetaka maboko pe basepelaka kasi papa Dangenda na mindele misusu ya babelge basepelaka te
pe bayokaka pasi penza omitema mia bango pamba te likambo ya bonsomi to lipanda ezalaki likambo ya Papa Simon Kimbangu esengelaki lingomba ya kimbangiste epunama na bongo Papa Diangenda asilikaka pe azongaka na mawa. 2. Papa Diangenda alembaka te kobengisa Papa Joseph Kasavubu na mayema tali lingomba. Na Kinshasa tango babenganaka bana ya bakimbangiste banso bazalaka kotanga na bakelasi ya bakatolike pe missioni nde Papa Diangenda azwaka mokano ya kosala bakelasi to ba école conventionnelle kimbangiste. Na le 4 janvier 1961 Papa Diangenda bengisaka tata mokonzi Joseph Kasavubu na Kimbanseke na tina ya Botiei libanga ya Yambo pona kotonga bakelasi. Lokole rumelaka pona kokoma na ye Papa Diangenda tindaka Maître Mbungu pe Papa Thomas Paku pona bakende kozwa ye kasi tala likambo ya pasi pe ya mawa na tango bakutanaka na Papa Joseph Kasavubu. Ye azalaka ye mokote bazalaka na mama molonga na ye mama Hortense Ngoma Masunda nde mwasi na ye alobaki na bango boye lolenge boye bino bokobanda kobatela mokonzi ya mboka na komemaka ye bisika ya Mandalala. Maloba oyo epesaki batinda mipasi pe mawa nde Maître Mbungu azongiselaka ye eyano eye yeba yango okozongela kitunga okokumba kitunga na wenze na makambo oyo olobi pe osali. Na simana yango bazongaka epa ya bapapa kisolokele pe Papa Diangenda pona kopesa bango rapport na maye elekaka epesaka bapapa pasi pe mawa na komona négligence eye. Na bongo epesaka papa kisolokele kanda pe abalolaka kiti oyo babongisaka pona koyambela Papa Président Joseph Kasavubu na mabele. 3. Atako bambeba eye Papa mokonzi Joseph Kasavubu azalaki kosala Papa Diangenda bengisaka ye lisusu na tina ya kotia libanga ya botongi tempelo awa na Nkamba le 6 avril 1961. Tata mokonzi Papa Joseph Kasavubu andimaka kokende na Nkamba na bongo bapapa pe lingomba batongaka na lombango ndako pona koyambela Papa Joseph Kasavubu awa na Nkamba na ba escalier ko banda premier poste tina Mbanza. Kasi likambo ya pasi pe ya mawa esalemaka na mokolo yango Papa mokonzi Joseph Kasavubu ayaka te nde atindaka gouverneur ya Congo Central na tango wana Papa Mwanda Vital. Yango epesaka bapapa pasi na motema pe kanda. 4. Likambo susu ya pasi pe ya mawa Papa Joseph Kasavubu asalaka lisusu abengisaka Papa Diangenda na biro na ye ya mosala na Kinshasa Gombe. Na bongo Papa Diangenda komaka na 9h juste protocole apesaka sango epa ya tata mokonzi Joseph Kasavubu ete mopaya Papa Diangenda asili kokoma ndeye Papa Joseph Kasavubu azongiselaka protocole ete Papa Diangenda azela ye libanda. Bavanisaka Papa Diangenda libanda tangu molai penza protocole azongaka lisusu mbala ya mibale epa ya Président Joseph Kasavubu pona kotuna soki abongisami pona koyamba Papa Diangenda kasi azongisaka kaka eyano wana ete Papa Diangenda azela libanda. Na sima ya après-midi protocole tango abimaki libanda akutaka Papa Diangenda pe atunaka ye ozali nano awa. Papa mokonzi Joseph Kasavubu ase kendeki kopema to repo na ndako na ye kasi abimelaki na ekuke ya sima to porte ya sima. Papa Diangenda sepelaka ata mokete na maemanso ya pasi Papa Joseph Kasavubu azalaka kosala bango. 4. Conclusion. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Biso libota ya kondo Papa Joseph Kasavubu tososoli ete ozali na bolingo makasi pona maemanso bosalaka wuta mobu 1923 kino 1969. Tomoni ete Papa Joseph Kasavubu azalaka pe azali na motema na yo atako asalaka bambeba olembaka yete po ete na liwa ya Papa Joseph Kasavubu le 24 mars 1969 Papa Diangenda azalaka na esika ya cérémonie ya bokundami na ye na Lukamba Bemba groupement Sengini le 30 mars 1969. Na 1970
Papa Diangenda azongaka lisusu kuna na Lukamba Bemba groupement singini pona kotika fleur na malita to na tombe ya Papa Joseph Kasavubu. Na tournée pastorale et Papa Diangenda asalaka na Chela. Mama Veronique Pembakonde mwana kazi ya Papa Joseph Kasavubu afuka maka liboso na ye pona kosengela ye bolimbisi na mabe manso maetotangi kasi Papa Diangenda alobaka na ye alanda ye na nkamba. Kobanda tangu wana kino lelo na mabe manso e Papa Joseph Kasavubu asalaka na sima ya liwa na ye na biso libota totikala na ye akenda tozalika kana pasi. Papa Simoki Mbangu Kiangani likanisi ya koya kosenga bolimbisi ebanda kala kasi esimbaka te po ete ekokelaka tangu te lelo oyo toye na kombo ya libota mobimba kosenga bolimbisi pamba te ekokeli ngonga pe opesele yango nzela. Papa Simoki Mbangu Kiangani toyebi na bolamu ete yo kaka Papa Diangenda oyo pesaka etumbu na Papa Joseph Kasavubu manso mazali na maboko na yo kolimbisa pe kofongola ye Papa Joseph Kasavubu na libota na biso mobimba na mae okangaka yango toye liboso na yo Papa Mokonzi Bule olimbisa biso pe ozongisa biso na motema na yo na bolingo ya tata oyo ayambaka mwana na ye oyo abungaka nzela na yango toye na fleur elembo ya bozongisi boyokani na yo tata Nzambe. Ba pigeon elembo ya kondima tinda biso esika nyonso olingi tokokende. Meme elembo ya botosi pe kimia maso okoloba na biso tokotosa pe tosengi ozongisela biso kimia kati ya libota lolenge olingelaka yango na kala. Olangi ya miele tosito pesi deja. Papa Simoki Mbangu Kiangani tososoli ete biso libota ya bayombe tozali bana touta na mbanza Kongo na bongo Nzambe na bonzambe na bino bokangisi biso esika moko na batata na biso yango nde ebengami lelo Comité Mixte Angola Bas-Fleuve na yango toye elongo na bango pona likambo monene oyo ya bosengi bolimbisi liboso na yo tata Mokonzi Bule tosilisi boye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Sikoyo tosengi commentaire ya nyonso ilekiawa epai ya Papa Révérend Directeur Général ya Comité Mixte. Mokonzi Bule tolingi tosala mwa ba commentaire muke. Papa Mokonzi Bule lisumu oyo tata Kasavubu asalaka ekokani lokola lisumu ya bakoko na biso Adamu na Eva. Adamu azalaki représentant ya bino ya liboso awa na mokili kasi abebisaka. Kasavubu mpe azalaki représentant ya bino ya liboso na bokonzi bwa bino bwa moto moyindo awa na mokili kasi abebisaka. Bokonzi ya RDC na Afrika ezali bokonzi ya yo tata Molimo Santo Papa Simoki Mbangu Kiangani. Soki tata Kasavubu akomaki na niveau ya kozala président ya liboso ya RDC ezalaki bolingo ya bino moko.
pamba te bino moko bato botambusaki ye na maye manso akomelaki na esika ya ki président de la république mpo ete boponami ya bokonzi ya mokili mwa biso ya Congo ezali na maboko na yo papa Simon Kimbangu Kyangani Molimo Mosantu. Tala maloba oyo papa Simon Kimbangu alobaki na 1944 na Katanga, Lubumbashi, na tango azalaki na Boloko. Pamba te bokonzi nyonso eutaka na Tata Nzambe, ndenge komami na mokanda Baloma chapitre 13 verset 1 à 6. Ya mibale Tata Nzambe alobaka nanu liboso likambo esalema, ndenge komami na mokanda ya Amosa chapitre 3 verset 7. Alobaka makambo ya bakonzi mine baoyo bakotambosa Congo ya RDC. Mokonzi liboso Tata Joseph Kasavubu, papa Kisolukele Lukelo Charles na papa Joseph Dangenda bato baponaka ye. Mokonzi mibale Tata Joseph Mobutu, papa Joseph Dangenda kuntima moto apesaki ye promesse ya bokonzi na Kananga na le 17 mai 1958 ete okozala mokonzi na mboka oyo ya Congo. Mokonzi misatu papa Joseph Dangenda apesaka ye pe promesse ete akotambusa mboka. Tala maloba ya papa Dangenda na tango ba politicien bazalaki kobunda to kowelana na palais du peuple alobaki boye. Bozali kosala makelele ya pamba. Moto oyo akoya kofanda na kiti wana akouta mosika. Mokonzi mine na 1944 papa Simon Kimbangu alobaki ete akozala elenge mobali, ndenge komami na luyembo ya David to Psaume 89 verset 19. Akomona pase pona kobongisa mboka. Bamosusu bakoyina ye pe bakobundisa ye, kasi akoyeba Nzambe pe Tata Nzambe akotika ye te. Liboso papa Fumwambanza dalunga na Kyangani nkolo Yesu ati basakoli to bangunza eye batikalaka bazalaka kaka kobondela Tata Nzambe pona tina ya elaka mboka oyo ya Congo. Mokonzi misatu papa Joseph Dangenda apesaka ye pe promesse ete akotambusa mboka. Tala maloba ya papa Dangenda na tango ba politicien bazalaki kobunda to kowelana na palais du peuple alobaki boye. Bozali kosala makelele ya pamba. Moto oyo akoya kofanda na kiti wana akouta mosika. Mokonzi mine na 1944 papa Simon Kimbangu alobaki ete akozala elenge mobali, ndenge komami na luyembo ya David to Psaume 89 verset 19. Akomona pase pona kobongisa mboka. Bamosusu bakoyina ye pe bakobundisa ye, kasi akoyeba Nzambe pe Tata Nzambe akotika ye te. Liboso papa Fumwambanza dalunga na Kyangani nkolo Yesu atika biso azalaki kozela ye mpe bakutanaki
na Nkamba na 2001. Mama Mikala Mandombe, disciple ya Papa Simon Kimbangu, liboso kufa Papa Simon Kimbangu ayebisaki ye ete akomona mokonzi ya mine ya mboka na biso mpe bakutanaki na le 17 mai 2001 na centre d'accueil kembangiste ya Kasavubu na Kinshasa. Nde tango bakutanaki na le 18 mai 2001 Mama Mikali aye kotika biso pe akufi na ye. Papa Mokonzi Abule eyebani malamu ete Afrika ezali lupango na yo, pe Congo ezali ndako na yo, ndenge komami na Yesaya chapitre 19 verset 19 à 22. Kasi tala deception oyo esalaka yo tata Kasavubu mwana na yo oyo bino moko boponaki. Papa Fumanlongo dengenda kontima Joseph ayebisaki Kasavubu ete ba Belge bakopesa yo indépendance. Kasi ba bongisi motuna moko bakotuna yo ete lingomba nini ekotambusa luyalo na yo. Okoyebisa bango ete lingomba ya Papa Simon Kimbangu oyoki. Kasi na tango oyo batuni ye apesi repose mbala misatu ete lingomba ya katolike. Na tango oyo bandeko na biso ya mangomba babenga na kibana na biso bakembangiste na baklase na bango ba papa Kisolokele, Papa de Lunga na Papa de Ngenda kuntima babengi saki tata President Kasavubu aya kotia libanga ya baklase na biso na Kimbanseke, kasi ayakate. Ba papa babongi saki programme ya kotonga ndako ya Nzambe na Nkamba temple. Papa Kisolokele, Papa de Lunga na Papa de Ngenda babengi saki tata President Kasavubu chef d'etat aya kotia libanga ya temple, kasi ayakate. Tata President Kasavubu abengi saki Papa Fumanlongo Ngenda kuntima na biro na ye na Gombe, kasi ayambaki yete. Papa Fumanlongo Papa Simon Kimbangu kiangani na makambo manso oyo wana asalela kabino esala kabino pasi pe bonionga kimingi. Mbeba oyo wana ekokani lokola mbeba ya oyo Adamu asalaka, ndenge tutanga kana mokanda ya liboso ya Mose chapitre 3 verset 1 ti na verset 19. Pembeba oyo mokonzi Saulu asalaka oyo ekoyesaka bokonzi na ye ezali na mokanda liboso ya Samuel chapitre 15 verset 18 à 35. Papa Dodo Kolo tosengi olimbisa ye na mayemansu ya mabe oyo mwana na yo asalaki. Limbisa mwana na yo tata Joseph Kasavubu mabe maso asalaki bino pona kozanga botosi, pona lolendo pe kotiola bino. Pamba te batambusaki ye na bayini na yo, bango nde bazali kobundisa yo kino lelo oyo. Kanisa loyalo to bokonzi bwa biso ya RDC, kanisa mokonzi na biso tata President Joseph Kabila Kabange, kanisa pe gouvernement na ye mobimba, pesa bakonzi na biso nguya ya molimo mosanto po ete batambulisa mbuka. Papa silisa biso bitumba ya mboka na biso ya RDC, Angola, Brazzaville, Afrique pe mokili mobimba. Papa Mokonzi Abule pe Mokonzi Lingomba, biso bana na yo ya Congo Central pe ya Bafleve, tozali sima na yo pe sima ya tata mokonzi ya mbuka, tolingi bino mingi. Kasi bayini na yo pe bayini ya tata mokonzi ya mbuka, bango nde bazali kobebisa lukumu ya province ya biso ya Congo Central pe ya Bafleve. Papa bolimbisa biso mpe botika biso bana na bino te, pamba te tango oyo ezali tango ya yo tata molimo santo. Papa limbisa mbuka na biso ya RDC, limbisa province na biso ya Congo Central, limbisa bana na yo ya Bafleve, limbisa bana na yo ya libota ya tata Joseph Kasavubu. Papa oyo nde maleli na biso bana na yo
oyo tobosani papa limbisa biso bana na yo na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Amen. Tosenge maloba epai ya papa na biso. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Tango oyo tozali tango ya bolimisi. Kuna na bawei bolimisi ezalaka te. Kuna pe bolingo mibeko pe misala ezalaka te. Tango tozali bomoi tango wana nde tosalilaka yango. Merci mingi na famille ya papa Kasavubu. C'est vrai. Teke ozwili kanisi wana yako senga bolimisi. Topesi merci. Pambate denge papa mfumalongo papa de angenda azaki koloba. Awo zali na mokili sala nyonso oyo lingi. Me nasuka pato kendaka pasi zalaka. Ye moko mpe aza koloba ke tokokutana kuna na ntumpa. Biso nyonso bakongo toyebi ntumpa soki ezali nini. Asali ndako na ye. Me kuna kena kobimela porte ezali. Sela ya kobimela ezali. Ya kokotela ezali, ya kobimela mpe ezali. Sika babimela kawana de babengi ntumba. Elaksete tango kufi otiki mokili oyo. Soki ntumpa ezali te ye akozwa yo. Biokuna na ntumpa ye akozwa yo. Tozwa ndakisa mutu moko afingi papa afingi alobi na ye mabe ya koleka. Mais na 5 mois ba papa bazalaki awa. Ba musicien ndenge basalaka parade. Papa abengi bango. Boya nanu. Mutu oyo azaki kosakana na ngai. Namoni na premier poste. Na 10 heures bokoyoka communiquer. Alors, ba musicien basali parade na bango silisi. Kuna na 10 heures radio asakoli tel akufi. Ye papa yebelaki ndenge nini. Azali nani? Pambate radio nana alobi te iye na tongo si alobi. Ona nini bakutani kuna na ntumpa. Akoleka bia akoleka te toyebite. Pona nini kofinga kia mingi. Alors tango wana liwape juillet bake ukutana kuna. Ye azali bomoi Messi Monique azana premier poste. Premier poste ezalaka wapi? Na Nkamba. Ye ayaki kosani na Nkamba. Nzela mususu ezali te, Kakawa, Pona likolo ata mutu moko nana koti te. Elia, ye wana. Asukaki wapi? Na mapata. Ayoko bota na kombo ya nani? Jean Baptiste. Tango babomiye bakati ye kingo nde bakundiye ndege Nzambe aloba bouta na mabele tokozonga wapi? Ata mutu moko nana koti te. Tumpande ya ngwana. Sala na yo ndenge olingi. Finga na yo. Beta na yo. Memukola suka nde yango ezalaka pasi. Lokola boye kuna kimi ezali te. Ebiso mpe totikala wana mokili kimi ezali te. Famille nyonso to biso nyonso tozalaka na mpasi. Bo maloba ya tata Nzambe tokitisa yango. Tolandelaka lisusu ndenge Nzambe alingi te. Tokomisalelaka biso moko. Pasi yaka te ye.
kasi tokanisi ke tokotikala kaka bongo te. Olimbisi na ye kuna Nzambe alimbisa ye na biso pe awa Nzambe asala nini alimbisa biso. Ezali bongo ndenge toyebeli yango. Tozali bato tolati banzoto tokweyaka na masumu ndenge tata na biso ya liboso mama na biso bakweya biso pe tokweya dakisa mwana Nzambe ye nkolo Yesu ye mekuna na bayuda bandimaki ye te. Alors ye asalaki 33 ans na mokili 3 ans ya mosala na ye kuna balobi tozwi mobikisi colonisation ekutaki bango kolo Yesu azalaki ainsi koyo kolo Yesu akufi pasi ekontinue biso tokanisaki ye aye kolongola biso na bowumbo atiki biso na bowumbo wana za nini bonzambe be bonzoto kolo Yesu asalaki ya mingi ya kobikisa bato ya koteya bato nzoka nkolo Yesu alobi ete oyo etikali mosusu azali koya kosilisa yango bongo be bongo te. Alors kolo Yesu akei tata simoki mbango ye abundi etumba te akangami me bambuta na lingoma na biso kobombama na tango wana basengi nzela na papa Mfuma Longo na Kinshasa biso toke kotala mama Mwilo bayaki wana nkamba bambuta tango bayaki na nkamba basengaki na mama Mwilo biso tosengi mama tolingi tozala pembeni na papa de angenda oyo ye abanda koloba na biso tobanda kosalela yango. Mama Mwilo alobi d'accord kasi bombe maye na banzela mabete ya malamu oya mabe ngana boy bambuta bazongaka tango bazongi na Kinshasa basali nde programme ya mabondeli ndenge tosalaka babeko beko eza ya lelo te kolo Yesu asalaka yango Simoki Mbango asalaka yango bapapa pe basalaki yango tango pe tosalelaka yango bongo be bongo te. Alors tango bazongi kuna ya papa ba répondre que mama ndimi tovanda kana yo na musala ya tata Nzambe ndenge kaka kolo Yesu azaki na bayekoli batu wana bayaki kosenga nzela awa na nkamba na kati papa kwa amadio mingi bayebi yempe azalaki na kati ya likambo wana bazalaki ebele plus de 12. Alors papa va poser question siko tokobanda mabondeli pona indépendance na biso ya Congo. Papa Mfuma Longo alobi oui mabondeli ebanda kasi tout d'abord tokosenga mabondeli pona Israël kuna bazaka kana mpasa indépendance na bazuite. Alors tango basali mabondeli ya alobi ya biso suki Israël alongi simande biso na en 10 ans après 10 ans biso tokozwa pe ya biso. Alors bondeli salamaki na 48 kuna Israël bazwa indépendance nana pesa ka mutu kaka bien Nzambe maloba na ye kokanaki be kokanaki te. Après 10 ans biso pe na 60 toze ya biso
kuna na 48 elaksike bokonzi eutaka paya nani tata Nzambe. Nzambe ndi apesaka bokonzi. Oya papa Kasavubu biso nyonso tozali awa bambangi ya se ya likolo tikete toyamba bolimbisi wana na kombo misato na kombo ya tata Mwana tata Molimo Santo. Tosepeli mingi likambo esalami mokolo ya lelo Nzambe alimbisi kuna tondimi yango kuna pe bayambi yango. Mutu nyonso asala misala ndenge esengeli. Bozwi ezala kimia ezala liwa mpe eleki mingi bamalade tangami na biso nyonso wana bayokela biso mawa soki tosengi bolimisi elaksi ete makambo nyonso alimisa ye biso ye tata Nzambe bongo be bongo te tosilisi na kombo ya tata Mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Amen. Na kombo ya tata ya Mwana pe tata Molimo Santo tolandi matei ya papa na biso tobongisa maboko totonda matei ya papa na biso na kombo ya tata ya Mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata Mwana Molimo Santo tulombele sambo kantsuka kwa papa. Tusama. Tata Nzambe mfumu Yesu tata Mwanda verela. Tata dina divanga mani molumu kia uno. Nlemvo tuzilomba. Tubantu kaka kunchantango. Tuvanga mana malubelanga beno. Beno lutumini kanchi betu tuvengi mankaka. Unantangu ina ngeta Nzambe ufunganga. Mambote makatukiti kwa betu. Mambi mavingane kwa betu. Impasizo tamona. Tumwinivo familia tata Kasavubu. Propre. Ziluaka kunkamba. Mana mavanga seditu tata Kasavubu. Tusimalombe nlemvo. Kari kukayenda yani mpasi kutasala betu mpasi nzaya mvimba vo makongo manikuka zimvita talabu zitela mane nuani na bimfumu mpasi buzitela mane tutamona vo maladi masakiri maladi metakutuna tamuzila lufua mawete kama salangako shomer zisakiri bisalon katu tazingila muna mpasi leika insatu vumuka insatu bala bafiut betabutuka bazevo nchi kanadi aka yamboteko bala bafiut bata leika la munsatu vumuka la munsatu bi class bimeni fua kadi masezi ngudi mbongo ya kankatu mamu maonso maika yembongo voko na mbongo ko duvoendi mpamba ebi bitukunanga kabi imanga ko bituelanga kabi yimanga de akako ebu ivimpe busakiti beka bankontwadi yenge sadidi iyani uziyemba tubankontwadi bwedi akabuna bakubikala mambila yenaka puna masemetu zingudi zetu bankaka zetu zilomba nlemvo kari kunchabafua nlemvo kamikalangako kuna mpe zola siku yebisalo kabikalangako tusalilanga mu tangu tonaki moyo mbangza ntoto mbangza zulu tulemvo kila mumbiza wonsu tuvanga kunchantango bao kuna mpe ubalemvo kila betu mpe utulemvo kila tuyalo twetu twadiata bisalu bia moneka bo pauvreté bo manisa nsilu atusila bo trois quarts tubaka tuvana yo fumu zetu ubayala kadi baba itakutudiatisa
tsamu yemala utulombele munankumbwa seye mwane mwandawela. Amen. Allô? Ok, merci beaucoup. Merci Ndeko Balandi. Ndenge balobaka ete technique ya seka presse biso nyonso tolandi na lolamu ete baimage touti kotala ya bolimbisi ya bandeko na biso ya singini, donc bandeko ya famille biologique ya papa Kasavubu. En tout cas esali mpasi nakoleka ndenge biso bato tokoma komemela makambo. Nzambe azali kopesa biso nyonso to mpona kolanda mpe koyeba nini ekoki kosalama, kasi biso tozali nde kolekisa mayele na biso nde na yango esali mpasi. Baimage totie ezali ya kala, nasi bandeko bayebi bamoni ete bato ebele baza wana na mikolo ya lelo baza so na lingomba te, tomoni baza mpenza ebele wana moto ntango bakomeza te. Tosepeli na ndenge bolandi biso na bokebi nyonso to nde tolingaki topesa komunike boye toyebi ete tozali na milulu ya mbotama ya mwana nzambe tata de mwana Christ. Tosengi ete na programme na biso ya masolo kimbango tv totie programme moko ekozala mpona dédicace, okomeli biso na numero ezolekana na écran na biso ezali ya 97 22 86 453 mpona kosala dédicace kotombela fete elamu na bandeko balinga mpe bayebani. Donc banimero eza donc oyo ezoleka na écran, soki bosali biso texto voice appel tokoyamba bino nde ekoleka bongo le 24 mai. Donc na soirée le 24 mai tokotia bongo direct mpona topesana bafeti elamu. Nde tolingaki lisusu toloba ete namoni ndeko moko akomeli ngai atuni message élément totie ezalaki ya date nini esalamaki juste c'était na vérifie pour ne pas n'importe quoi. Ezalaki bongo na 2018 na mois de mai. Ezalaki le 29 mai 2018 na Kamba biso nyonso tomoni. Ezalaki bongo reportage ya bandeko na biso ya presque Kamba y compris ngai babino papa langa France. Soki totali kuna na fiche technique kombo ezali wana tozalaki papa Alphonse Lang ngai, tozalaki lisusu na papa Ziko Zikenge, papa fils Bufeta, ezalaki bongo na coordination ya papa Fredi Konda.
donc wana alongwa nde précision yango wana ezalaki bongo eza élément ya le 29 mai 2018 donc eleki déjà mwa mikolo nde yango précision tozali nango mpona koprécise parce que bandeko mosusu bakanisaki neti esalami récemment kaka mikolo na nkambo ezali ya kala nde na yango tokomi kuna na suka ya programme na biso soki bolandaki biso malamu kopesa merci epai anga ndeko na bino papa lombafonce remarque mosusu tonga tosala ezali ke ntango tolance direct boye tomona tozokoma plus de 200 personnes na live mais bacommentaire eza moke bagene eza moke ekitisaka force ya live yango toza kosenga mingi ntango toza kotala mpona kopointe pouce bleu place wana eza na problème te ezalaka mpona esala te chaîne na biso ezala en bonne et en forme ezala na performance parce que balive eza ebele na kati ya mokili sur youtube e batalaka mpe bon kote nini eza important kote nini eza important te donc bato bayebi makambo ndenge fonctionnaka nasi bazoningisa motu mpe bazopesa bango donc ntango tozokoti na live eza malamu ofinir biso pouce bleu oaime soki mpe moye ozala kopartage eza na problème te parce que yo mpe ocontribue na kopanza sango ya tata simokimba donc nde tokosenga kuna bible ya noel na technique basakoli to bangunza eye batikalaka bazalaka kaka kobondela tata nzambe mpo na ntina ya elaka eye papa simoki mbangu apesaka bango na ntina ya bonsomi ya mboka na biso RDC. Na nsima ya mibu mibale 2 ans na 1923 batunaka tata nzambe lolenge nini tokozula bonsomi mpe nani akozala mokonzi ya yambo. Na kati ya mabondeli na bango ya mpiko bazwaka eyano kaka moko bato na bato esika bango bazalaki kobondela basakoli ya manyanga pe basakoli ya bafleuve mayombe ezalaka ete papa ndenge tata mokonzi abuli akolobaka ntango nyonso ete mikolo koya ngai na kobanda koloba lisusu te kasi bino nde bapanzisango na ngai kobanda koloba nde na ntango wana tokobanda kolakisa baimage moko parce que ntango bamakambo oyo esalamaki wana mpenza internet mpenza toza na mwa un peu faible sur internet donc bato ebele babanda kokipe mpenza mambo internet te yango esepelisaki biso tozongisa lisusu baelema oyo donc bato ebele basepeli yango na bamessage tozozwa antuka bato basepeli yango makasi nde tokombona na suka ya programme ya biso nde tokoki kokabana boye te sans ke to remercier bango bandeko oyo baza kopesa biso poa oyo bakosalaka ete tokomela bino na bolamu nyonso te nde tokopesa bango mbote na papa na nga na komina mama fifi ndongala mama magali sunda mpe bandeko nyonso tu basali kozanga ebele nde na mikolo ezali koya ekosenga ete bokomelaka biso bakombo mpo tozwa moye ya kotangaka mpe bakombo na bino ezali malamu mingi nde tokomi na suka ya émission en tout cas tokomi déjà 22 heures passé de 46 minutes bana de Kinshasa na soki mbangu tozali wana Kinshasa après avoir mobembo monene oyo touti kosala na mwanda na boye ya bateau de pêche nasi bolandaki biso tosepeli makasi pamba te en tout cas
totalaki baactivité yango ndenge bato ekomaki na évolution nyonso tu mais baimage plus surprise ezali par rapport ya oyo elobamaka liboso na réalité eza mosusu oyo elobamaka liboso wana eza mpe makambo mosusu donc tokomeka mpe kolobela yango mpona bamessage mpe ezili bazotuna biso me koma toyokaka boye toyokaka boye kota eyaka mwa mbangu verité yaka na malembe soki tolobaka te ezalaka parce que toyebaki nini tozosala e tozalaki sur tolinaki tozwa information na source lokola tozwi information na source nde kolanda yango nyonso toka sur masoki mbango te tokobomba eloko te tokolakisa nyonso mpe tokoloba nyonso de merci beaucoup nalinaki eza na koba te mais bon esali kaka bien ndenge esimaki na précise mpona baimage oyo elekaki parce que date ezalaki te yango nazwaki mwana ya koloba toza mpenza en direct toza en direct sur masoki mbango te tozali déjà 22h47 minutes donc mpona mokolo na lelo tosuki awa nde tokutani bongo na mikolo mizali koya otikala